Très heureux de vous savoir nombreux ya kolanda biso na www.botestv.com na émission na bino Beau Dialogue. Beau Dialogue kaka ndenge tolobaka surtout que ezali premier numéro ya 2018. Tozalaka na pona kokundela bino ba sujet oyo ezalaka très important oyo ezala o batu biso ba yebite. O batu biso ba salate. Mais biso tosala yango lokola lelo tozo lobela bongo histoire ya Patrice Emery Lumumba. Hein? Tout le monde peut dire que non, pour tout le monde, il faut qu'il y ait des valeurs à Patrice Emery Lumumba, des valeurs à Tika. Est-ce que ça est la Congo? Est-ce que tout le monde a un président local, un président Kabila, à l'Obakaza, idole à Lumumba? Est-ce que ça est la valeur en tout éviter? Ndé yango skopé le lope to yambi moko ya ba Congolais. Boko kama po bomoni na Beau Dialogue po ya zalaka mingi na masolo pe na ya boyebi bolamuki ya bayindo mais lelo tozali na Beau Dialogue nde tokosola bongo histoire ya Patrice Emery Lumumba place okolakisa biso biographie nde toko paraphraser pe discours na ye toyeba soki vraiment maloba o aloba ke eza respecté nde naki kopesa bongo mbote ya zala sho représenter koko mubanga kapiamba naki kopesa mbote koko mbote mingi ndeko na ngai les grands journalistes Nawal Tantu na ndenge bola biso sune émission na bino ya Beau Dialogue pona ko lobela baindo ndeka to mesana ko lobela bango lelo nde to lobela mama Mbuta Lumumba matono mingi na ndenge boya biso pe matono mingi na bandeko bozeli ko tala biso bo biso déjà matono mingi na bino mingi tokolobela penana koko mubanga kapia mama etali bongo politique eza antiquité parce que la politique ça se renouvelle à chaque année le rôle lelo pe toza pe to rendre to commémorer ndeko Lumumba siko yebisa biso na ndeko Lumumba pisa biso na biographie ndeko Lumumba zalaki nani auta na famille nini asala nini matondo mingi ndeko na ngai na mutuna botuni biso po eza pena malamu mingi pona kolamusa be makanisi ya bandeko mususu o bango kaka Lumumba me bayebite papa na nani mama na nani auta yo wapi Mbuta Lumumba azali mutu ya Kasai Oriental abotami na territoire ya Katakokombe na district ya Sankuru papa na ye komo na ye Okito Lenga Kailundula François pe mama na ye komo na ye Amata Lomeja Juliane nde Mbuta Lumumba babota ye le 27 juillet 1925 nde abotami na Kasai Oriental azali bongo tolo ba Kasayen pour na ite nune ya bongo tolo ba bongo matono mingi wana ezali mo biographie ya moke pona ba ndeko baye ba papa abota Mbuta Lumumba na mama na ye matono mingi na owana. Merci beaucoup Koko Mubanga Kapiamba, je pense que vous découvrez moi et biographie ya Mbuta Lumumba pour belé bazala na ngo vraiment te belé babosana pe mais lelo tokolobela mingi discours ya Mbuta Lumumba. Discours n'est pas intéressé ngato mais kako solo nango soko permettre na tanga paragraphe liboso soki to yeba ba vala yangweza alobaki na discours na début ya phrase nae combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux je vous salue wana peskambo après loba à vous tous mes amis qui avez lutté sans relâcher à nos côtés je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustrée que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci à leur tour fassent connaître à leurs fils et à leurs petites-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ah, est-ce que liberté yango ezali? Parce que tant on le bet de génération en génération. Tout ça, ce qu'on s'est en 1960, est-ce que liberté est ali? Matono mingi ndeko na ngai na pesa bino na tuna biso mutuna oyo. Liberté pene zate pour biso zo monango, liberté zate pour discours oyo ya Mbuta Lumumba asalaka yango te pona isengo. Asalaka yango na kanda pe na pasi na mutema ya kotala ndenge nini basabotaki indépendance na biso. Indépendance oyo ebundama te indépendance oyo pesa mati lokola cadeau mais indépendance oyo bato basenga yango nde kosenga eza ba politicien te moto basenga biso indépendance te ezali peuple indépendance esenga maka le 4 janvier 1959 soki to bizonga na histoire to fungola parenthèse moi moke pour to comprendre ndenge indépendance oyo epesa ebandaka ndenge nini na 1957 tant oyo basoso ezalaki ebele gouvernement belge epesi autorisation na ba indigène bakokusa ba parti politique na bango nde Mbuta Lumumba ayaki kosala parti politique na ye ozalaki le 5 octobre 1958
mouvement national congolais. Vous avez sikoyo association moko ezalaka déjà depuis kala le développement de l'indépendance ezalaki association moko tribal association de Bakongo Abako ozali fondé par Messenger Zalandu na président Kasavubu yango ezalaka pona Bakongo. Vous avez donc mutu musa kokota na kati kuna te siko Mbuta Lumumba pe avant asala lisusu association avant ça le mouvement né le 5 octobre 1958 il y a mouvement national congolais à ça la susu association du personnel indigène de la colonie au abengaki APIC à ça on a 1955 ye abane ko sangisaka toujours batu ko sangisaka pone bane ko tala teke no wana za mutetela wana za mungala muswahili mukongo mungala te ye bane ko tala Congo uzomona révolution le banaki bongo sikoyo premier discours Oyo Mbuta Lumumba salaka na place Imika le 28 décembre 1958 asalaka yango tonga utaki na Accra na Ghana na conférence panafricaine kuna kena kokutana na ba France Fanon akutana kina ba Kwame Nkrumah akutana kina ba Rola Félix Mumi bato baneko buna pona indépendance africaine to comme libre mais tant que Mbuta Lumumba comprendre que ezali indépendance parce que yazaki déjà na posa ya évolution déjà ya peuple. Pourtant, on a ça na Sud Kivu, na société minière, na 1945, il y a mon que mais minerai oyo, ils ont qui ne plus, ils peuvent miner les kibis mo batu mwindu. Il faut bien sûr bénéficier na yango. Révolte ne banek depuis wana. Vous avez c'est autant que na conférence panafricaine na Accra, ayo mo na ba ndekone batu mwindu. Bazo le mamu ya indépendance africaine, Afrique comme libre. Nde azunga ki awa na 1958 le 28 décembre 1958 ndi asalaki discours na ye ya indépendance na place Imika pour la liberté ya Congo. Vous avez pour la liberté ya Congo mais tomi tourne monde lelo ba politique ba homme politique ba komikaka alala la moki mais on dokumisa wera na jibe on dokumisa soki na lelo okoyesa la politique o communicateur ya majorité communicateur ya songolo paka siko Mbuta Lumumba politique na bandango ndenge nini révolte pour ebanda parce que botamika tembala mo sala abanda ki ndenge nini matondo mingi yango tozongi suma mukesima Mbuta Lumumba abandaki révolte na ye tango o akendaki kosala na Stanleyville na Kisangani na Milemfu tango akendaki na Sud Kivu kuna koma kosala na société de minière na Sud Kivu azaki clerc dactylocrate abeta dactylo siko ye kuna azomona mais ba société nyonso ya minière zeka ya ba mindele pe via malonga ka ba mindele mutu bana ngo banda ko minière ka ya bango biso to vanga banda ko médiocre ye bande ko sepela nango te mais comment biso batu mwindi bakolo mabele ba bilo ozo ba bénéficier aux étrangers révolte ni bandaki wana nde na 1955 nde ayaki kosala sikoyo association du personnel indigène de la colonie ou abengaki APIC 1955 siko association wana esangisaki ba indigène association ekolaki ezaki pendant na mpera kosakana te sti inane nde ayaki kokota sikoyo na parti libéral ya ministre moko belge nde ayaki kokota na parti libéral na ye wana nde ayaki kokoma influent nde na 1956 ba association des évolués oyo ezalaki na Stanleyville Kisangani nde atindelaki bango lettre ayaki kokende mpe Kisangani ayaki kokoma sikoyo président ya association des évolués na Kisangani ozomona nde sikoyo tango ayaki koma président ya association des évolués na Kisangani bapesi titre wana bakomi koévolue na bango bazoliteka mpona indépendance ya Congo ye bane kotela te mpona batetela mpo ezalaki motetela aotela mpona Congo. Vous avez wana APIC nanu wana sana mouvement national congolais te APIC nde eza ko évoluer nde na 1957 sikoyo lokola sikoyo gouvernement belge epesaki autorisation na ba association pour ezaki ba association ba parti politique ezalaki te association esala ba parti politique na yango nde ba association na tout ekomaki ko se transformer na ba parti politique nde Mbuta Lumumba ayaki kokende na Belgique exposition moko ezaki na Belgique kuna siko mambele kaki na Belgique kuna sepelesaki ete injustice kaka osakana te mindele kaka nde ba nyonso kaka mindele yesu ono luka par ya bayindo eza wapi ba noir baza ko se retrouver te ndenge nini omoni révolution na ye nde tango ayaki koya après avoir voyagé wana ya Belgique ayaki koya nde ayaki ko créer sikoyo le 5 octobre 1958 mouvement national congolais oyo ezali ko kipe mutu te congolais nyonso oza na droit kozala na kati ozomona mais il y a anti-tribalisme. Anolinga tribalisme te. Il y a unitariste. Aneko buna pona unité nationale. Vous avez Mbuta Lumumba. Ne eko sala ke tango akendaki sous conférence na Accra, nde ayaki ne tolobela kango déjà. Ayaki ko sala sous
meeting ya indépendance premier meeting ou asalaki ya indépendance na Congo ezalaki le 28 décembre 1958 nde epataki ya kosakana te ezalaki plus de 100 000 personnes o bazalaki wana ya kosakana te epataki ya kosakana te mais lokola gouverneur ya époque wana ya Léopoldville ezalaki Mundele mais c'est Torder nde atali Lumumba za mutetela parce que na époque wana bazalaki majorité na Kisasa Léopoldville ezalaki ba Congo pe langue ezalaki langue influée ezalaki Kikongo l'état de sorte que Kikongo l'état nous sommes tamayeli lingala ezalaki langue basoda mutu bandolo bango ezalaki langue moyo bata basse classe mais Kikongo l'état ezalaki langue oyo ya ba intellectuel parce que ba Congo ne bane kotanga mingi po selon époque wana ya kala Léopoldville ezalaki habité na ba Congo mais ba comprendre était mutu la sali discours mo boye tout le monde est pour yango parce que mutu ma dénoncer ki basango ndenge basango parce que tangi akendeki na Ghana parce que Kwame Nkrumah aza tendance islam France Fanon tendance islam mais ce que biso ba Congo toki na tendance catholique ba catholique ba teyaki biso pena trop kiyuma trop ba comme ça ki biso pena na ba biloko moko boya osakana te est-ce que Lumumba akomaki yuma ou bien Mbuta Lumumba akomaki yuma te parce que ya bebana na basango parce que ba parents Mbuta Lumumba papa okito lenga na maman amatolo mais chabaki ba catholique ozomona Mbuta Lumumba azaki renvoyer na école tant ba ne kotanga ba renvoyer na école pona nini anoke ni malongi te de réaction de la nini o bango bazo te eza yango te ba osalela ba ote ya biso amour pe unité mais bango ba osala yango te pa biso batu mwindu bazo linga na bango bango mindele mais biso ba linga biso te mais comment ngona na makambo c'est révolutionnaki nde ba pesa exclusion na école ba longola ke na école catholique nda kenda ko na école protestant ake osala betide na université laïque protestante kuna pa kutika ba même makambo donc Mbuta Lumumba azaki pena na tendance te mama mindele ane ko linga ngo pena te nde tanga kesko kutana ba Kwame Nkrumah wala bango bazaki ba musulman bazaki na ba enseignement mususu qui biso ba congolais nde salaki ke a se révolutionner sous makasi po aya côté ya sko peuple ala musa peuple makanisi nde ba sango ba comprendre que Mbuta Lumumba azali sko na matière ko la musa peuple conscience ya comme ça bango ba kolo mabele parce que n'époque ezalaki nini ata ba betu mbata ozongo sa te okesala tubela ozomona de sango beti na yo ata ba katcho liboko de yon moeto to se révolutionner ezalaki te yango to komaki tina il faut ba teka biso parce que matière ba teki biso ki matière moko boye donc ya ki yuma. Est-ce qu'on a tout na motuna mo quelque par rapport ya kiyumo basango ba pesa biso quelle est la beskoyo bino batu ya vuvamo vutuka batu ya mfumo nkusu bo valoriser Lumumba pona likambo nini parce que Lumumba so tout elle peut bien siriwana aibana senemo bino boyebite obino bo pronaka te pa batu Mbuta Lumumba biso valoriser ka pas avec esprit fumu kimbango zomona soki même le 4 janvier année zala batu ba kufa pour l'indépendance ya Congo et d'abord fumuki mbangu ndi akota kina ba minitwa batu pour cela mateya o ezalaki ndeko na ngai ataso babeto mbata o tomboka ndenge nini yango ekoma atina niveau basela biso wenzi ya tsamfumu ezaka na mwanda o bateka batu mwindu basalaki Pointe Noire eza na Brazzaville esika bateka ba noir Île de Gorée bateka batu mwindu pour mateya wana ti lelo na lelo bateka batu mwindu bo to mona na Libya parce que mutu mwindu tina lelo o mateya bateya ye quand le discours ya roi Léopold II évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, en fait qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Voilà, na kati ya discours ya roi Léopold II o asalaka tanga tina ba missionnaire awa. OK, timbu Koko Kapiamba, tozana ina tanga li suffrage mona kati ya discours ya Mbuta Lumumba alobi car cette indépendance du Congo si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à l'égal. Est-ce que tout ça, est-ce que égal, est-ce que ça égal exact pour nani? Ba acteurs politiques au bakendaka na table ronde na le 20 janvier 1960 kuna la table ronde conférence de Bruxelles. Makambo bakendaka kuna ole baza na idée Mbuta Lumumba zaka nango ya unité nationale. Ya biso to za ba kolo mabele. Bango pona bango indépendance yali ko vendre na Royal. Na Kalina isika mundele bana ovanda ko tamu na mituka ko lelo ko la mundele bango pona bango indépendance ya ngwana bazaki pena idée te o Lumumba zalaki nango ke to komande ba kolo mabele diame ko ya biso o ke zala ya biso dirigeant ngo biso moko bango place no bazalaki nango te nde ba monaki Mbuta Lumumba lokola ennemi ozomona bane ko makanisi Lumumba zalaki na yango na oya bango bane ko bala na te parce bango ba to la plus nini ba matériel ba to la plus banda ko ya mindele ba to la plus ba mituka ba OK yango la indépendance ozomona parce que Mbuta Lumumba tsikaki le roi yemoko bato va trahir ye likola ba bien matériel ya mukie o mundele lakisaki bango ozomona
muto bazaki na ari pena ndeko na ngai surtout yebi o muto lumba zali meta musu ko babli ko tulobo koti pona nini discours oyo eza nini biso tolongwe na kiboumbu kiboumbu wana eza makila bato etangaka pona nini tozonga pema mukesima ezalaka discours ya muto masaka le 28 décembre 1958 esimbi bato abako babite esengeli président Kasabo pasala oye meeting wana esalamaka le 4 janvier 1959 mais esalamaka te esengeli ke salama mais esalamaki te banilaki yango mais c'est ordre azaki gouverneur ya époque wana ozomona siko bato o bayaki po bayoka meeting ya président Kasavubu mais content peka na temps wana meeting wana banile yango ba mundele bango faki bakene siko na stade Prince Baudouin oyo comme le tata Raphaël 20 mai siko na Prince Baudouin siko match ya Mikado na avec le bano beta na stade wana siko Mikado le clip ya bamindele ezaka soutenir na Sabena ezaki souhaiter aviation ya bamindele siko avec le bezali équipe ya ba indigène ba pauvre ba tapasi siko ndesalaki siko ke batu mwindu ba beta siko match na bamindele contre moko salama ya kosakana te ndeko na ngai Mikado gagna vite à club na 2-1 nde batu batombokiti na kati siko stade Prince Baudouin ba mozonga siko bakende koyoka meeting ya président Kasavubu meeting ba nilango batu pe ya meeting bozo kende tala bango match parce que meeting ça annulé nde kwazima osko esalamaka osomona bato match babige noté match bagane biso 2-1 équipe bamindele basali contre bango kande bagagner bata meeting te mais c'est ordre gouverneur ya Léopoldville époque wala annulé meeting était susté nde siko place bato batomboka ki babaki c'est que biso to raso ba kolombo koti do mboko eza ya mundele nde ba next ba komiso ko laksa ba mindele misapi monsieur Brazampito waza coiffeur ndaku nezaka na Mariano premier immeuble au monde ezaka na Mariano wana isika wenza Mariano ndaku mo ezaka wana étage boy monsieur Brazampito ndo fanda wana. Mais est-ce que dans tout ça on est solo baba égalité zali c'est là égalité ça c'est parce que indépendance ne so ba pesa ngote ba viola accord ya indépendance yango to senga na bandeko na biso batika kolanda basango et bon Mbuta Lumumba pona nini lokande ko na ngai apesa ki discours za boye yango yoti papier oyo ezaka na livre d'or ya indépendance na biso le 30 juin 1960 papier accord o basignaka epa ya Monsieur Gaston Yeskens ozaki ministre ya Belgique na Monsieur Patrice Emery Lumumba ozaki ministre ya Congo basineti na bango yango yoti balobi nini awa babi déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Donc, tout ça va souverain. Ba mikanda oyo ba signa ndeko nanga filmer yango omona signature oyo ndele Lumumba signaka le 30 juin 1960. Mais c'est Gaston Yeskens ozaki premier ministre ya Belgique yepe signature yango. Ozomona eliko lobake accord na biso indépendance ba sani ba respecta ngote ba pesa indépendance te mais ba signature yango. Bati bandeko bati kolanda église catholique na likambo nini bati bandeko bati kolanda église catholique parce que église catholique ezali ko soutenir nini soutenir accord oyo eza profitabilité na peuple. Ah bon mais c'est totalement bien bino bayindu soit disant bozolukela bato solution bozomona peuple azofufu mabe kaka bino bo soutenir politique wana médiocre oyo basango balobi meyo balanda bango te eza makambo na bango basango baza ba politicien ba travaillera pour na Vatican basango baza basala nzambe te balokaka bolamu na biso te basango nde bakati evita kanga mututi bayebi yango nde baza wana malamu basango nde batumba ya kipamfita bango kaka balisa soki kaka eloko malongeli ngo ya pona mboka bango bakotemela yango po tozalaka bata pasi koko ndabi ke toza vraiment mingi na catholique te mais ni natanga le souffrance sur sa discours toujours à Lumumba alobi c'est une lutte qui fit des larmes de feu et de sang. Nous en sommes fiers d'aujourd'hui jusqu'au plus profond de nous-mêmes car c'est fait une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à humiliant l'esclavage qui nous a été imposé par la force. C'est que fut notre sort à 80 ans de régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire.
Mbuta Lumumba y a remerciement le 4 janvier 1959. Parce que l'indépendance du Congo, normalement, ils ont le 4 janvier 1959. Ils ont le 30 juin. Vous savez, le 30 juin, c'est le jour où ils ont un botami, mais abîmé la maternité, c'est le jour tel. Si vous fêtez ce anniversaire, vous fêtez le jour de la maternité, c'est le jour à Botamaga. Est-ce que Mamboul ou pas? Oui. Mamboul ou pas? Oui, bien. Moi, na botami le 17 avril 1900 Kingani. Et ça, je bota magi ngwana. Si vous mukula magi na maternité, tant mususu magi na mais bon fêter na mais on fêter je mukula bota maga. Té. Indépendance ya Congo fait maga le 4 janvier 1959. Oui. Voilà nini. Toi tu penses que yo ka kokote na bateau nyon soto. Ba soutenir date l'État, il faut avoir conscience. Vous savez place de l'indépendance et comment on va mourir yango. Place de l'indépendance da Gombeta. Et c'est bateau ko na Gombe. Ité Bagba dévier histoire, ils ont la raté. Place de l'indépendance, c'est la commune ya Kalamu. Ici, il y a Salamélaka. Ici, il y a Koufelaka. Commune ya Kalamu, il faut l'État yango à perfectionner yango, à ça la statut, et la commune historique de l'indépendance. Ici, il y a Kombo en Fumukimbangu et Tangamelaka. Ils ont Gombe, il faut faire na Gombe. Parce que l'effet spirituel les athées. On m'a dit quelque part. Tant que vous avez un soit vous avez aussi comme robot. Effet n'a pas là. À tout 100 ans, à tout 50 ans, mukolo kozonga sur place wana o et rappeler ah est-ce que on va botula ngambongo yangwana surtout bino bolongo ba trace wana ba se révolutionner ngeni koko bubanga kapiamba à qui la faute de tout ça? Faute ezali ya biso ba congolais pour la nini to lingi ko yeba vérité té ba sineli biso fumuki mbangu pour aya ko lamusa biso tuzo comprendre té na minute o bangunza batelemi bangunza baza ko expliquer biso makambo ya solo biso comprendre kaka te bozo pesa espoir epa ya bandoki bato bazo linga bolamu na bino te bato bazo linga bolamu na bino bozo mona bango bandoki moni vice versa ndenge ezali bangunza batelemi mpona koteya bolamu bayindo soki bangunza bazali kolobela makambo ya tamusu ya président Kabila o bangunza balie mbongo o bangu te chaque population chaque peuple eza na conducteur na yango. Dans tout ça, nana mutuna mo bela beke shisho tambwe azali na sima caméra azozo biso kitoko. Siko na tuna nyo soto bangunza neti bino chef spirituel na bino papa Nkusu nzala mpanda papa Nkusu azo soutenir ndeko Kabila lobake non aza descendant ya Patrice Emery Lumumba. Dans tout ça soutenir to paraphraser na discours oyo à côté de la plaque nyo soto. Parce que comment yengunzo tokolanda à soutenir mutu azoboma o respecter kuto idéologie ya Lumumba te tandis que basango kutu ba osala biso pour le balugela biso solution. Réponse na yo nako yanulango na charte de l'impérialisme. Ndeko na ngai charte de l'impérialisme yango filmer yango bango bamona. Bozo ina ba konzamboka na bino pamba po boyi makambu te. Conférence de Berlin et Salami na 1885 ba kaboli Afrique ça tenir contre ba africain bango moko. Ba mindele ba vaina ndenge na bango ba kaboli Afrique ça biso to yeba. Na 1887 ba kaboli Afrique ba ko sala sko loi mobimba o ko diriger Afrique partagée. Ba be yango charte de l'impérialisme ba sango na 1888. Siko tozui côté ya section politique. Ba lobi a c'est dans régime politique. Chapitre numéro 7. Balobi, article numéro 7. Babi, tout gouvernement qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par les faits même sa légalité. Ok, ma balobi, na charte d'impérialisme, tout nous thème na yango babi, la charte de l'impérialisme, la commission constitutionnelle ayant siégé dans une capitale du monde, du 18 juin au 3 juillet 1888, à propos de ce qui suit. Tous les impérialistes du monde, par référendum constitutionnel organisé le 25 août 1888, ont adopté préambule. Proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la déclaration universelle des droits des impérialistes, soucieux de maintenir les pays du tiers-monde dans la misère, la division, les guerres, la confusion et à l'anarchie, affirmant notre détermination politique, économique, sociale et culturelle de nos pays en vue de mieux les exploiter et les piller. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu, déclara solennellement adopté par la présente charte.
oki mabalobi toyoki mambalobi mais ko parla siko tozolinga bakonza mboka pamba toyoki bakonza mboka balobi nini ndeko na ngai tolanda tosalaka te bindimandima tosalaka ba effet président Kabila le 14 ngana kabiliste te ngana za ngunza mais papa Nkusu aza kabiliste aza kabiliste te mais tozomona bana ya vuvwamo ayeshiso tambo tozomona bana vwa balati polo ya Kabila musuteno kabula 100% rais Fumukimbangu biso za ba défenseur ya prophétie ya Fumukimbangu président Kabila Kabange azali président prophétique au Fumukimbangu alobela soki bozali kotala ba ndenge azali kotambola bomona kaza président prophétique o balobaki kati yora kati président roya akomemela biso malheur dilemme ezaya wana okememi biso na prophétie ya Fumukimbangu bon mambona koko mubanga mambona sito solango déjà nayebi ke sito tango pe awa s'il vous plaît koko donc tozolinga tosolani mama Lumumba nde tozokota pongana yo toza bakongole tozomona ndenge Lumumba mbuta Lumumba disons alobi awa yango tokende na tobike wana répondre tobike papa Nkusu okotela bokotela ke mingi mais natangelo phrase moko liso tomona valeur soki Lumumba ba respecta makambo ya aloba le 30 juin 1960 permettre ngai ensemble mes frères mes sœurs nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte ciblée qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Quel risque est-ce que l'homme congolais aujourd'hui est libre? Il n'est pas libre. Tous les Africains ne sont pas libres. Et il n'y a aucun pays africain qui est dans la liberté. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous parlons de Lumumba. Est-ce que les Congolais sont libres dans le moment actuel? Est-ce que Lumumba est libre? Tambola na caméra na bana otuna Lumumba zanani. Oka mabaloba. Na ba Congolais. Pour nini? Ba sena bango mabe. Soki ba yebaki Lumumba zali mais le tongo na ba passer hotel. Ozomona. Tout le monde saute. Yo kana nu. Soko kei, ba sali Lumumba film mo ya Buzoba. Lumumba kufa pona mwasi. Donc ba tu nyonso yebeka Lumumba kufa pona mwasi. Lumumba taki pressé ba salir réputation ya grand héros africain. Mama komi. Yango bomela yi. Est-ce que ba tebele ba yebi yango? Parce que na seke to makambo, eza Fumukimbangu. Eza bangunza. Nde ba zwi siko mukanda o ya solo po to le mama Fumukimbangu. Fumukimbangu azoluka bolamu na biso ba noir. Fumukimbangu alingo sala éveillé. Yanga miseli biso document oyo ya le 30 juin 1960 o mbuto lumba sala comme discours ebomaka ye. Mais pas déstabiliser ye. Et pas mindele, basali film et pas ya Raoul Peck na soki 2000 combien? Allez, mbuto lumba kufa pona mwasi. Zongo parce que so gagner yo wana asali ba masquer donc bato ba kasaka Lumumba. Ouais, matondo mingi na bay o baza na posa ba contacter ko mubanga kapiamba fumo moi. Numéro na biso ya kaka plus 243 89 82 64 085. Tubandeli plus 243 89 82 64 085. Yango beka na sela na WhatsApp, Facebook ezali koko mubanga kapiamba wana bozwa biso na nyonso bozana ngo besoin pour na masolo matondo mingi na bino mbote na bino linga bino mingi mission comme na suka mena koko bosana te baye oyo basala ngai no wel tanto el periodiste à del momento na monana mais na bosa avant kinde ko saluer équipe technique na PCP oncle diangi motema maman Ariette ya Lolia maman na Oracle Mbote et ceux qui au moninga ceux qui bo monakinga eza grâce ya Siso Tambwe asalaki bon on a deux caméras yemoko babi boko joye wapi deni bonne na réalisation boko lukela ye wapi po awa c'est un site différent et na kiko pesa appelle les big manager ado panzo mfumo wa Kongo mwana mfumo Kimbangu na coordination simba na ngamoko bye tukutana la prochaine.